Kabila plainte procureur déjà fois signé Kabila a biso moyeni na zwa ekingaka ti wana parce que esa mukili et nakata mukili au moni union sacrée l'une des raisons to kendeka élection tous seront balayés to tika la biso moko c'est le maître à bord c'est Fachi Beto Tongango immeuble au monde na ba belge ba Tongango Kabila ye a commission ndaka ba Moura azuchel encore na lingua la na RTNT wana 1h2h ba chel mitakala Moura azuchel a kotisie kuna Moura pe ayeba te nofo na la tata préservatif a beti kaka e madungu ne wana azu so de pisse mta alongwe boulot. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent. Voilà, mbote na bande konyo soba kolanda biso na Saratola TV, chaîne na bino actualité, chaîne na bino pesa bino actualité nyonso activité nyonso to rataka jamais et l'autre côté. Merci na bino so po boza tellement belé, bo pesa biso confiance, bo pesa biso na fidélité on est rozala na Saratola TV. Vraiment merci na bino, ba mbote na bino to tombeli bino sous journée là mo pour bozalaka toujours kitoko pour biso peto continuera kotalama et ça la vraiment bien. Merci na ingénieur 15 derrière la caméra, merci na Brenda pour na assistance na vraiment et ko salanga vraiment bien. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali. Maintenant déjà ya ba garçon tout. Voilà lelo na émission na bino vérité quand na sa bino to fungoli déjà ba porte pour na makambo nyonso. Ah wana Saratola TV to la kisabino bilenge makambo tout. Hein? Lelo na émission na bino na zali bongo na ngambu ya politique. Lelo na ngambu ya politique tozali susuka na mwana mboka satellite internet président ya communication ya IDPS o toko sola na ye par rapport ya makambo ekoleka na kati ya mboka. Vraiment soki na l'équipe bongo sans kotanga yete ezali sumo. Vraiment merci na la patron na mama Saratola, mama Mokonzi monsieur pesanga espace kitoko boye. Moi ça okana nyonso kombo santé na bagina bosani mais eroya vraiment merci na Naomi Mbeya on a mongala ya solo moi c'est mon bien so monira boy au commission Nzambe au monimba moko bonheur. Merci voilà. Moi chose même langage na ngai au kofungola plateau bandeko bamona invité na ngai pour tous les katitala moi Sarah tumambili comme vous maman mais tumambili c'est-à-dire moi c'est qui toque moi c'est bonga la nyonsa tumambili en général. Bonjour à toi donc Zwanano Talagara Mikolo Ibigado ba système ngoyo ba bonjour à toi donc na pesi bino tout ba bonjour ozo mande na lingara saranto la sora zo seka matame kokoto tumambili ya danse ozo mande moi ça bien a pesi biso moi ba espace to bête moi ma solo po ba imboka ba yoka qu'est-ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo ozo mande mboka enakatsa ba mboka RDC Talagara to lobango le Congo est sacré et ne sera jamais vendu. Aux hommes, na moni ou yambinga sous deuxième fois. Voilà. Merci Bomoni qui est sainte et déjà sur show. Bomoni mission lobby la toka qui n'a nous case. C'est botali mission mutokezo tanga. OK. C'est que sainte lobaka makasi. Akutani pe sous nanga c'est que plus Brenda na biso mission za dégâts. Les a dégâts et puis bah des pères et des mères bah des pères et des mères parce que non n'a évité ma question les leçons les années parce que des pères et des mères rien à souka il faut toi identifier des pères et des mères pendant faut oyer ko la penda donc les corbeaux et les renards les parents de Luken il faut ba on penda aux hommes les deux chemins un enfant au bout d'une route aux hommes les parents de Luken mon père était cultivateur qui ne craint pas le travail est-ce que Kabila biloko na bien Massa. Voilà, merci Santé pour Ezalara Nemo bien. Bandego Barolanda Biso Babi pour la bande mission sans
asala apesa atosi coutume te oteka le bon lobi na le bon vérité te na ebisa mutu na ngai ngaza de père et de mère. Je dis la vérité et rien que la vérité. Oso mande talaka chaîne no ba te belé ba olande biso do na ba mikili. Et ça la ba na poto plaisir do ba mona ba kino mo penda boye ba vandi penda donc oso comprendre to sola penda do to beta na ba indu sa penda do na ne parce que moni biso ba satellite donc oso ba animation mo be donc to mémoire na monde politique. Oso mande pour na biso ba musique et c'est kufa. Do ba na mikili ba comprendre na retard que wera sanginda kofia anginda jibe anginda batwana ba kufa sunzala ya mukolo moko te ya no turoba embrasser na bango politique yango saranto la bibo na libi siko branche politique ba solo penda do ba indusa penda bien na ta politique penda la vie. Merci Santé soki na bandi na loko so na bandi na tangi loko te za bien te Santé opesinga mbote loboko c'est covid si non c'est-à-dire ezanini to pesa ni mbote me loboko te ya li kofi boitede parce que ceux qui est à la que non covid de sili ndepena to se serrer la main mais to tchaniga ba ma kofi boitede ba mbote ya ba boxer oso mane kashine na ngeza awa na c'est donc so na l'active no kashine je crois ils a déjà awa parce que docteur Mouyembe alobi ni to na troisième vague ndengwana mais to ça en action tala na biso wa Dieu nous aime si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Dieu nous aime tous, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Ta ba maladie oko et la penda bien mindele na ba asiatique biso penda e frapper biso ndenge frapper biso donc ndenge e frapper bango kunate parce que nzambe ebi ke ba moyen ezana nouté so soki eli biso dire to soka d'ailleurs au moins penda biso ezana nou moi boina par rapport à bango mais nzambe azali parce que taka déjà banda fachi béton akaba Congo déjà na maboka nzambe depuis le 23 juin 2019 donc mutu donc eya na butu e na moi Nzambe Azarawana. Voilà, merci Santé pour l'introduction à Covid, vraiment Ezaki, vraiment bien. Okay. Merci Nabandeko Soba Olanda Biso, pourquoi pas ma mester, ma futa, Bambote Nabino. Voilà, Santé, question na Liboso. Pourquoi Bandeko Nabiso et IDPS Bolingaka mwana mboka Joseph Kabila te? Bon, on va répondre à la question. Oui, balobaki que peut-être il y a pesa biso pouvoir mais nous avons rectifié une chose vraie non la communauté pesa nga réponse à question non na lobby bandeko o mola de biso bo waye biso lobby santé amériko keni na biso lelo sala na lobby non to boye ki système kabili donc système wana ezaya ozui tango e ba kotaki awa afdel de eza système moko na so biso conglomérat des aventuriers. Pourquoi on a un système on a été au outil koleka ndeko na ngai na deux femmes donc na deux femmes pendant 18 ans. Oh, pendant 18 ans. Mais pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans ba de faire na deux femmes pendant 18 ans nyonga suka na sotaka mir na kima. Merci. Ngape na songi toke bien. Nanga. Yoka. Na lobby. Facha koti. Bandeko bazo de Kabila tiki lipa ya 200 na kaya kanga journée boy. Bandeko bana poto bandeko bana biso partout. Non nga bité lipa kanga journée. Yoka na biso boy. Facha lipa boy. Yoka na biso boy. Et bien na beti 18 ans. Il y a kinoa enga kinoa tangi na place ni biloko olia ekitaki eturu ekiti pona fachi beto fachi asaliga a 2 ans pamba na biso ni ekiti exemple ngamona na mon cher na biso première damas nanga onga linga kolia madesu na zigida soldat danse pour te dire que non ndenge ça déjà après na ekiti na soya bo ekiti yami bale yoka yami bale ekiti omoni na biso boy soso na somme na mercredi et na zando munene soso na somme na 3500 francs mais ça y est déjà bongo non yoka na zipso soki maté na petite nazoya biso soso ezaki ba 8000 ba 7500 francs ekiti ndeko na ngai nazo bisa yo avec Fachi Beto to mona biloko ezokita nazo bisa yo Kabila elaka biso e ba promesse ozo mané ba promesse mais nazo biso turo ezokita et puis nazo biso boy et loko moko oloba ki jour wana peut-être na bosala gi mais yelinga na mutu olobi ke non ba pesa biso pouvoir Kabila azongi sa pouvoir ayiba na 2011 na fungolo lilomba na mai donc azongi sa pouvoir ayiba ka Tshisekedi le père suite à pression il y a Tshisekedi le père parce que Kabila eloko ebenda départ nae ezaki accord cadre et d'Addis Abeba
Donc Kabila n'est pas boyé. Aïba pouvoir donc azom celibiso pouvoir aïba ka en a 2011. C'est ça tu comprends bien et lo bolinga Kabila te za pona aïba pouvoir na bien bolinga kete. Lelo na biso mon frère Kabila Tchabiso na échec moko ya rosabanate. Oyebi ke Kabila akamata 600 filles congolaises. Atina bango Brazza na maya ba mati. Ba zo avion ba keti Liban et na Beyrouth. 600 filles congolaises ba yebi ke non ba ke Liban et na kota ba ONG ba sa misala batanga tout konsonzo rande a livra bango na gouvernement libanais ba sala ba film ba porno ba sala na kindumba na Liban. Donc ba fille na biso ba en otage. Donc ba livra bango. Ba bare biso awa na Brazza. Ce maintenant ça a vrai de père et de mère ndi asala défense. L'Afrique du Sud, ba bomi, ba congolais, ba teliboso, ba tumba kaka. Biso azawana tant que chef de l'état a défendre pourquoi Fachi ba lingi ba pendre congolais morona Birmanie a sengi bazonga. Fachi a monique ba maltraiter ba congolais na Inde a sengi bazonga. Bazo fana Inde wana. Bazo fana Inde ba nani? Nabino ha. Te na tuni olobi otu ba bien makambo Kabila. Nabia. To chebe ndeko ka shamba. Na zo ke noka na moment Fachi. Na moment Fachi ba ende bazo fana na. Nabino ba congolais ba fana Inde. Nazo on moni pourquoi baza est maltraité biso. Maintenant tozi un présent responsable. Fachi be. Ya on est nebisaki yo F comme frère, A comme ami. T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble, I comme incontournable. Merci. Il y a un fils de Dieu. Merci. Nous sommes les âmes à l'embe. Tout ça, le loto à poser. Tu as nanu me voilà. On est dans l'ingoi, il m'a babilo mon merci maté. Mi tout n'est pas. Lobby, on a un système kabiliste était. Ok. Mais vous savez bien que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, notre président, a sali kabiliste. Yanine. Na lobby hein. Na c'est au tuninga yanine. Na zongi c'est l'osiko. Accord il y a FCC cash. Merci. Ya on a lobby hein. Yo tala yo fo oben sanga na ba émission na yo po. Nga linganda ba émission de après ça besoin de réponse. Ngasi wana linganda ba mituna boy. Na lobby hein mon frère. Quand même temps on a tangelo ba les corbeaux et les renards, ba les parents de Lukeni, ba les deux chemins un enfant au bout d'une route. C'est la preuve que na botamawa. Na ça des pères et des mères. Ndeko quand même to l'équipe na bas de l'école et loko ba bengi accord pardon et loko ba bengi accord les arana mukanda. Ndenge to ba les paroles s'envolent, les écrits restent. Ndeko Kabila Alex Abiso mukanda auto signaka ba accord na ye parce que ba accord o ye benga accord ezaka ba accord moko verbal ezaka ngana yo to so la boye kaka maloba eko kende donc les paroles s'envolent mais les écrits restent. Si quoi Alex Abiso papier o to ça ben non ba accord écrit hein tant ba benga net talaka ba saranto là vrai chéri tout mambili yepena c'est ça ba corps avec mukanda ozo mane pour vrai chéri atanga tout koso tout mambili moi si mora bien posé là kinoise mora bien mais Kabila yawa aolo ba na monoko ai bine ba komarate ba signakate siko ba corps ngo to signango wapi na butu na moi ya to ba Alex Abiso parce que ceux qui ba corps wana sanga ne cache FCC to panza ngote parce que première action na biso to sala d'abord ezanine to kiste d'abord ba prix ya passeport sous action de Tobomi coalition cash FCC. Chetunga wa Bobomi koleni mwana mai nanga gaye. Bana poto bota langa yawa. Les deux kinwa wa. Dans ta plateau. C'est votre bomana. To so bomana ngala. Rappelle na yo kabinote. Ah gaye. Outo le ba bien. Alex Abiso Boboma ki ba accord wana po mukande. Oui, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Alex Abiso. Alex Abiso. Mais papa ya nini? Na lobby. Na lobby. Après avoir causé Bokonzi et pas Kabila Bobaluki lié Bomo Luka Alex Abino. Na lobby na yo na lobby na. Tangala nga na monde ni nesi, monde do pays ni nesi bazo pouvoir ba déficit en mutu. Tangala. Est-ce que là na bien ba déficit en mutu na pouvoir ba na poto bolandanga. Ça c'est votre humble serviteur internet de l'IDPS satellite. Pas wapi na monde de salama si bazo pouvoir et ba déficit en mutu. Bon monango na Zambie ba ngwana ba outi élection. To moni pe non Zambie ba ken élection qui serré. Bami balé bazaki de pères et de mères zambiens. D'ailleurs, j'en profite à cette occasion ça Katumbi élection et les Gunat. Fallait azala kuna do yebul awa c'est un Zambien comme on est Dariano Soriano. Comme on est Dariano Soriano, on a vraiment Katumbi zara ya robambela mutu na ngai. Tanga linga ko trop. Dariano Soriano comme on a ngwana.
Bandeko bon Olanda biso ba véritable kana Saratola. Nazo bisayo. Toyebaki te toyeba. Comment Dariano Soriano. Yoka. Ozo mane maman zambienne, papa greco-juif. Ozo mane de papa. Voilà. Moi mboka santé. À façon. Moi mboka santé. OK. Question so na tunyongo te za bien te. Apo balo to ke mbang. Oh. To monaki kozwa bokonzi oyo facha utaye kozwa. Batu na kinga kati eloko pamba. Mais bino bokoloba ke Fatina Kabila wazaki na accord mon côté soit bosala. Yana bilaksa mukanda. Kinga kati on azali ko kende ko luka. Na lobi na yo Kinga kati d'abord un ezara village. Ezara village, il y a un chef coutumier. Village na Fati. Nazoya. Village na tala Fati. Nazoya ndeko nanga. Parce que ozoya tenga pe na d'abord un Kabila azwa mboka wana en otage à Kanga ya ngonde kokanga. Kala tête reporter Kabila plainte pour qu'il y ait déjà fois signé Kabila a biso moyeni nazwa ekinga kati wana parce que esa mukili en akata mukili. Mais wana faut boluka ba chef non nazo biso coutumier. Déjà parce que Kabila roto aboma chef coutumier ya kinga kati. So kinga kati fils a déclaré espace wana. Olandi. Dernièrement donc ezalaki soki kinga kati na romba chef coutumier. Oui. Tala omoni biso nous sommes des Bantous. Tala faut oyeba. Tala toi un vrai pays au sakanate. Nzamba pesa biso nkita tout. Ba vrai chéri bazawana ba Brenda bazali. Ozo tala nzambe apesa biso nkita tout. Kinga kati fayi le pe adiaka kuna. Caméra bano kinga. Donc ça dit place moko R wana coalition cash FCC. Ozo mone en politique. Non, nabi boy en politique. Peuple congolais. Tala omoni politique qu'est-ce que bande coalition cash FCC R wana. To bano so la bien. Donc tout ça là babinemi te mettre adversaire mais si quoi yo tu remarqué façon te prêter serment bana poto bolanda façon on te prêter serment na malobo to lobaka en serment eza ko refléter te na biloko a osala biso ba acte mabe ya moni to sotsa mabunda kende OK prophétie déjà e sala biso non to kozwa 3 ans ya pasi mutaliboso a hôtel na biso mwana mwasi mabunda yami bane mutaliboso a hôtel na biso tambwe mwamba na ilukamba bakenda ya misa tusiko ezagi makambo ebendien na ba libanais kalate semaine to koti ya suka donc tozo matraquer tous les libanais yo bazo boya Damas ekita yo mona pi ba kolomboka babi ebiloko ekita bozo boya au monde le vrai Congo les malheurs étaient souvent les justes mais l'Éternel n'en délivre toujours nazaka na biloko au monde vraiment suka Kabila tiki dollar la combien Kabila banda tika dollar. Oui bien, na mito dollar. Question na simple. Non, Kabila tiki dollar na combien? Na bien, bon ça combien? Oui. Non, le ba tout. Et Moussitou. Moussitou tika combien? Yebisa Moussitou na Kabila non? Katwa kandingo na. Katwa kandingo na ti. Question na eza simple na bandeko bala na biso ba. Biso. Dollar Kabila tika dollar na. Dollar bande zalaki na ndenge eza siko eza ndengwana. Te Kabila tiki dollar na 16. Na bibo ya. Na bibo ndeko nanga. Ndeko fatia ye comme na 20. Na kosi vrai. Ndeko nanga, na bibo ya. Au moins le problème est toi non ah bandogina facilité toi binemite bambanda bandi makambanda te émission na mono ndio olingi koloba mingi banda komesa kambanda te na réalité ya mokili ata olekia na kitoko mbanda kokumisa yo te ta master tika yo ana bisayo webi bino babundisa bino kaka yo kaka cité bino babundisa bino kaka bozaki toza bambanda FCC zo bundisa biso bokabwani bosali union sacrée zo simbaka na lobby toza gouvernement ba warrior rien na lobby bino babundisa bino na lobby ba warrior au gouvernement 2 ans pamba tosali 40 actions na kotangelo net action première action d'abord to critique ba passeport. Dernière action, tu panzi coalition cash FCC yo bisanga nini. Passeport. Naza bisanga sala. On a bien bena zongi sela yo. On a bien bena zongi sela yo. Tala. On a bien dit passeport na combien de minutes? Na bien. Ça $50. Beta ba démarche nini mike mike. Les Congo que nous avons tala. Naza biso boya. Ndeko nanga siko pardon pesanga ta yo. Bongitsa na bino passeport. Bon réduire la bilo mike. Na lobi. Na lobi. Banda Kabila zana pouvoir passeport ekita. Depuis Kabila a 18 ans, il y a une gratuité, il y a scolarité. Depuis Kabila a 18 ans aussi, non, bakangi ministre. Papa, Fachi quoi na ngazo 6 classe azo futa na mona gratuité. Ndonanga, nazo bisawa. To ye na Congo to kuti lelo. Donc toza 9e pays ya corruption na monde. Souci na biso ezali to longa même 9e. Donc Congo ezaki déconsidéré total. Donc corruption et comme on dirait test ADN. Donc corruption na Congo et comment la vitesse au sapiner.
Mais bino non, na bino boya. Pépé de na IDPS. Mutunanga, na so biso boya. Yango na so biso boya. Tozo bunda toujours na système. Mais na so biso yo, to kende na suite fait. Yango na. Et ça na pas tant ngolo ba système. Système nini. Bozo ko kande ko gérer mboka. Moi d'abord yo na système abatu. Congo est le meilleur. Tozo vivre bien. 22 000 investisseurs baso ya pona makambo ya bilanga. Fachi na minito aza Lubumbashi. Akende lobi. À Lubumbashi. Après Lubumbashi à Ozonga à présent. À Robert Allemagne tout consort États-Unis. Question simple. O uti koloba amambuya nga ko voyage Fati talai na ngate me yomu totumboli nungai. Fati aza seul président na Congo o a voyager et belé na kosi. Ouais. Aza a voyager pe belé tozo pe solution. Mais na we solution nini o banda Fati bandi ko voyager. Na bia yo moni pe solution bala bo. Pourquoi besoin même peuple congolais na promesse boye? Pourquoi besoin même biso na promesse on dirait na zo bisayo. Bana Israël oza na misu melora mutu amona te nazo bisayo banzela ndenge bongi so na memio e bakota ba mitendi kuna na fin fond orondima nazo bisayo et puis lelo nazo bisayo Rwanda soka ye na ngambo ya Congo lelo amofuta laisser passer mais zaki Rwanda ya abomi ayibi ati akeke ka ndengwa teke na mbangu na lobi ba Rwanda ba système teke na mbangu te nganga ko domine o pianga ndetante na na peso to ba Rwanda bene ba vrai chéri na ba bena ba se bena ba poison na mito mabeli ba ye pena na ngambu comme ça ba lingaka ba jona biso comme ça ba melisa ba mabeli na tokufa na poison mais c'est ba question na ngayo soki makana ba Rwanda lobi na so biso buya olobi maka mwanzela bo uti kono giro nzela elenge sa obandika ka sotu moto etosi la okate na kosi na necessité sotu moto etosi la o ya suka na sa ezamboka liboso na mona mbokage likolo so te mundona bino oui ba giangote Kabila fandia atigele Kabila tigele Kabila mutakile biso kunu Kabila mtatiki tala bachele ebele. Po matetane za. Mbake komi tala po matetane za. Bata maboma ebele maka. Alo balobaka. So de mouton ya sikande fachi asali yango ndeko nanga. Tala ndima mutu. Te ezaka déjà. Na mona ngo déjà. Tala. Après c'est l'homme à son époque. Mais toujours dans 305 ans Congo, et comme meilleur Congo bana poto na bisibino boko sepela nango. Ce qui 3 ans yango. Maintenant c'est noté. Na so 3 ans yango bo OK. Na bisibino makambo ezaki ekitoko peut-être aux aveugles. Non na c'est donc ça misu mais aux monaté. Alors tikanga ngana bisaka 40 actions dans 2 ans. 40 actions dans 2 ans. 40 actions dans 2 ans. Sur 3e année aux neni catastrophe. Aux mané. Depuis que le Congo est Congo, tout le monde a gratuité, il y a scolarité. Kabila azara wapi. Babilo on a tout. Aïba ngote. Gratuité so bito. Mbalali boso le bito tambusa micro. Et puis to moni et dit qu'appelle na bimi bolo. Et dit qu'appelle na bimi bolo mais Kabila kanga 18 ans pourquoi? Et puis à Sambate pourquoi? To moni Katumyo Dariano Soriano abeta penda 7 ans libanda Kabila boya zonga ah mais afin Fachi beto azonga awa. Ozobino ya maji. Na de pesa boya ya Katumbi. Ah, y'a bisa. Tolo ko image. Ouais bi image. Tolo ko image to mona drapeau de pesa boya Katumbi te. Y'a na bisa yo. Ouais bi babilo tout. Tout ça tout travailler dans l'ensemble. Il dépasse à diriger Congo, il est 1. Tout ça dans ensemble. Il y a Moïse Wana, oh, la bengi Dariano Soriano. Il y a étranger. Étranger mon nego. Ah, demi Dakar. Nga de père et de mère, ndeo to betara ba masolo boy poto trara la danser pour bazo ba kinoa penda ba beta na kindinga penda donc lingala penda bien. Bien si lingala kitoko yebi. Katum ah, alba lingala kitoko. Katum bipoka donc aloba ngulu. Pour ba ngulu. Ngulu ya ba ngulu. Tana mutu aba ngulu. Expression d'abord raison bon. Donc d'abord Dariano Soriano alobara lingala mabe, swahili mabe, français mabe. Donc langue y a maîtriser anglais, donc c'est que étranger. Parce que un vrai Congolais aura maîtriser anglais, netinga blana de père et de mère. Donc tant poto ba Rolanda ba vrai chéri toi. Voilà, tu comprends que vraiment dans sous émission Marabilo Suzo qui mano yango mwana mboka osilika kilobia wa pona tunaki olifambu ya po olobaki Kabila azaki noate mais nalobi ba kino toza mbanga mais tokoka kosala eloko te nalobi na yo na si c'est pas question na ngati beta olobi Kabila finga ba kino Kabila za na raison afinga biso mabe te Kabila za na raison bosko ya pia biso kino ya liboso kino nga koluka to yebi menga écrivain
nga écrivain et puis des deux nga za communicateur présentiel et puis naza analyste politique les trois ndenge ezaboye ngande ezaboye foué bango parce que Bible écoute lobby sambela pe sala un peuple mire doit avant tout compter sur ses propres forces et là que boyi bango Kabila avec un esprit au Kabula Congo alors et là kaliboso asa no ba kino baza bazoba Kabila tiki ba illettré ya osaranate ba kino mususo bana omoni bana boy otuni maman va komelanga maman va au marché à éviter Kabila tiki ba burika osaranate ba burika osaranate ozo mane donc yanga moni yema otanga kendaka na Botswana na Namibie alobini je ne vais pas vous dire au revoir mais je vous dis tout simplement à bientôt yanga moni Kabila a obeta ba carte bela otindaka olive de bacha désordre pour la 2023. Voilà, merci. Il y aura une question. Bolobi mboka ekomina état des droits. État des droits ko kangao wapi. Merci. Toyeba état des droits. Mais te omona na ngambu kuna tomoni mama Olive Lembe mama ya motema malamu, mama o ya sungaka nyonso. Mère wana mutatindi bandia abiba kitsa damasité. Si question ngate. Mère wana. Bon ça va allez-y. Fomère. Le rôle kino linga ko fanda chez bango allez là. Ya ba Congo à tout moment ça na SC OK sani. Et puis ba petit frère ne bango tout ba métier. Akufa la père mo mundele do ba demi Dakar bango tout. Dans les Congo, au Congolais, il y a un depuis 84, Congolais font une identification de qui est qui. Qui est Congolais? On a demi Dakar. Demi Dakar. Et ça, l'émission Togoya na bandu c'est l'identité. Na zo qui sont demi Dakar et puis à l'obara azam tabak Congolais lukani on a est. Merci. Adef na lu batani kombo na yi. Meta biloko mona mai na yo kayo. Maman Olive fungoli cabinet ya ba avocat. Wana mufiti nzelo otanga wana. Mutakomaka muke yo bino ndimi mwasi yo bino lingi bolala kane mbetu moko ochele poison akauki loka mbisi bayita atiki soka sasindi. Est-ce que mamozolo bozo ngaza bisayo mamozolo bozo poison asa poison parce que Kabila nera rodo ana mwasi ne rwandaise osoma femme d'abord a s'agiter lelo mwasi wana e ba livrer a osala donc a osa poursuivi kalate lelo toke e ko frapper ADF nalu na ituri ba rebelle ba tangeli biso kombo ya Olive rebelle attaque comme ya Olive que non mutaza et soutenir biso na financièrement Olive Lembe mais Olive OK ça na est voilà donc yanga moni ba so téléphone ba désordre et na est pour la ligne tous échec lobby mais nzamba lobby attention les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel l'en délivre toujours nzamba lobby dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés fachi kaka nzambe bible kana maboko. Voici. Naibissu. Voici Fatia Dijon. Donc ça le seul président oyo, seul président qui noie yoan. Tout ce qu'on c'est la Bible. Tout ce qu'on c'est la Bible bato makam. Oui baga. Nous autres minene bonga fo na matama. Santé. Santé. C'est bon moi te yé mo azolia. Et ça la bien tendresse. Et ça la bien papa za minene bana pe baza la minene. Mais papa za munene tala bana ne ba. Non ba kongolais ne bazo konda. Non na se biso na biso. Ah, tala Sarato la vraie chérie ningwana, tumambili ningwana. Santé peut-être ceux qui maman Sarah ceux Sarah nenga sawana Sarah nenga sana on va bien on va Sarah autiste tilelo mais ceux qui te bien avant d'arrêter la boca talanga moko internet satellite ba santé ba Michael Jackson parce que ba star tout le monde ba batamike ah master na katika ba ne bon vraiment biso on va analyse politique ba star tout le monde ba batamike Michael Jackson agi mutamuke Prince agi mutamuke internet mutamuke uzomane voilà moi na mboka to chité na likambu ya télé nationale na biso RTNC oyo bato belé ba ni soguna lobala ko la mukai le ba mama Sarato la poloza wapi na RTNC indi c'est vrai toko na RTNC boye mama na grève eza ya nini ba futa marabiente OK mbongo na bango oyo bapesaka soki na nini na pona santé na bango ba soki ba mutabeli ba kende kuna ba traité tie c'est que RTNC ba journaliste RTNC ba négligé ba bien tie bâtiment na to mona ya munene ba ndeko bola na biso o bo mona ya munene mulai wana ba mataka ngona se tili kolona na escalier babi moko babi tongo ça va solo apesa na kati ya bati mam na lobo ngamdo na lobo ngote
bandeko basala na RTNC image ezali solo wapi doseke ko subana ko sumbaka nyonso kuna kaka otali barido ya batima ya RTNC ole inda ça va loba ezo o senti que barido penza onde ya chaîne nationalité bon yo ana biso siko ndeko na na félicité siko eloko yeko sala nga passe za nini bandeko bako yemba komba Fachi na munoko Fachi papa lobaki les peuples d'abord baby libérateur ka na biso bonde konanga omoni RTNC obengi RTNC wana chaîne nationale ezara l'OZRT dans la voix d'Isaïe donc chaîne wana depuis ka Mobutu kenda et kota do tant ka afdel baye babomiamba mo chaîne wana donc ya omoni nazo bisayo Fachi azana bâton magique te que non abeta mbu Congo échanger mbala moko te donc ça dit bateau bazui temps ya koboma Congo faut peut-être temps ya kotonga Congo RTNC wana président déjà ne abo aza à l'écoute donc président a aucune visite kuna yemo akuta bampaka bazawana balongwa babulote yo na bisayo ake promettre bango donc ezali non c'est-à-dire non ake ko réaliser non ake pour réaliser net si lelo en atongo a topé ça 100 millions de dollars américains na onatra donc mabaya déjà à Kotwana na 100 millions donc bazo futa tous les impayements et puis là bas passionné tout donc depuis que les Congo Fachi ya si ça na mambo RTNC si ça na RTNC wana millions botanga na omoni Patrick Mouyaya aye na presse média mais on dirait babwa que les kisi abeta RTNC kara chaîne wana même dernièrement bautaki kokanga bango na canal sat nyongo donc ezana batu baliaka balar ya chaîne wana et puis ba journaliste wana ya mikolo balingaka ekolongwa te donc so oza mwana muke kuna soko oraté na mbasu poison donc kuna soko lingo kufa avant kende kuna donc ça dit président déjà aokana bango aolongola batu wana tout ba passionné yango au monde la plupart ya ba jeunesse kuna bampaka c'est banga basala effectivement o mera Kaboul, moi Kaboul, off donc si ba cola. On a promis à Kaboul. Non, na lobby exemple. Non, na lobby bon fois ça Kaboul. Fois ça. Nicole ni Bambou. Mère wana Kabili c'est Mobimbaye asali des ordres d'accueil. Ozi o ya outi donc Erodayon Ernest Kabila. Dans la plupart des bateaux tout donc e ba le kana ba Kabili c'est na ba Kabili. Donc bango souci na ba ezani échec. Et puis la voix d'Isaïe on les a visibilité il y a payé mais chaîne moko et l'axara bango ngia mosaranate image pour sola masuba na kota na ngana ya tense na suka kana na sola masuba mais lelo na tamboli na kati na leli sola masuba soda d'abord na libanda wana soda aosenga mta libanda biscuit donc neza siko wana place Patrick Mouyaya en relaxa pena que ayebi to parce que Fachi a la besoin il y a un rapport politique ça un rapport de Fox politique ça un rapport de Fox ba kamata moi si mona François Zibouela yega mtu batinda moi jeune wana mais botinda pe emisusu ozi informatique à lelo eza quoi informatique ya kalate olandi pour ni ba jeune talent bazo bima ebele na RTNC wana e bazwa bango te kaka bampaka alors faut qu'on redynamiser RTNC ko bandela RTNC wana et puis building wana na biso tongango immeuble mona wana ba belge mutu ba tongango Kabila ye a commission ndaka ba mura azuchel encore na lingwa la na RTNC wana 1h 2h ba chel mitakala mura azuchel a kotisie kuna mura pe ayeba te no fo na la tata préservatif a betika ka e madungu ndengwana azu so de pisse mta alongwe boulot donc RTNC na poto donc ya kosakana te mwana mboka donc nazo bisayo Fachi kalate azo bongisa tout apport ya Fachi na mwa RTNC zani na bien wana za lokwane te otuninga Radio France TV France donc d'abord RTNC muteza visibilité ya pays au ministre mesdames nazo ya wana ibisi boya non moi ndenge besoin na Fachi charge ndeko nanga pourquoi na bien je vous aime parce que toi non même opinion na RTNC donc c'est-à-dire quoi au moins union sacrée l'une des raisons to kendeka élection tous seront balayés to tika la biso moko c'est le maître à bord c'est Fachi Beto voilà merci to komina suka ya analyse na biso TV Zangonga vraiment mwana mboka merci pour na assistance na yo ngo leoyer
présence na esalinga vraiment bien ndenge tosali analyse kitoko boye bandeko bana ndako balandi biso j'espère ba comprendre pe place o bayebaki te bayebi marre mosusu obombi te nazolo ba tokozongela yango kaka déjà nayebi ke nayaka déjà kosamba po osambisaka no déjà ngai donc ba félicitations à to banini yo moko po zali awa talaka cameraman na biso donc azawana ya bogar banini talaka mwana mobali me abimana elonga mwana mwasi ozi ba Brenda banini ya bogar na biso ya cameraman aza déjà wana ozi 40 ans là tout mambili botika la biso yebo mekate côté bana poto ta bino bozanga botango to tanga ale obandi ba ba téléphone allo Sarah la sana fait elonga pe na tala no bana poto te bibino ozo mwana ça c'est votre humble serviteur satellite talaka elle était tout en blanc parce que son cœur est blanc. Charlotte Ndenga. Na 15e arrondissement, na kata Paris. Avant d'awana. Na luka écoute na Grenoble, na zoa été na Toulouse pe à Salarate. Na Luanda pe ba mona été na Brazza pe nzo kanda za na 15e arrondissement, na kata Paris. Na quai de la Genève. Jika. Moi c'est à Pembe, azawana. Maman na Taylor, maman na Jason. Maman na Jika na boy pe Kabila. Maman non. Wana Janine Kalombo. Voilà ça des pères et des mères. Aux autres membres, voilà ça des pères et des mères. Aucun si on a système ya shit ya Bella. Aux hommes, les super flics de Bruxelles. Emmanuel Lissassi, voilà les super flics de Bruxelles. Emmanuel Lissassi n'inga za déjà wana na pointe et puis aussi Nancy ba Charlotte n'inga ba et puis na Allemagne na Rintel. Aussi espé kawa. Aux hommes métis congolaise na biso azawana na ta Rintel. Merci mon amboka na comprendre que baza tellement belé donc wana ba diaspora diaspora tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin donc ainsi le bisus à suivre quoi à suivre bo bandola na ka biso na ndeko na biso mon amboka satellite internet bi amataka koleka na drone bo santé na zo matin émission chaleur wapi bilo waboy kana Sarah kakawa balobi grande mère maman tumabili ngaye na kufia eloko boyiba te na lingaka soka zo seka po matema ekokoto boyiba te bino zaka bongolo bilo to ngomolo bino ngomolo batumami voilà merci na bande nyonso bazaki libaku ya kolanda biso merci na Brenda pour na assistance na yo merci na ingénieur 15 derrière la caméra beauté mobali na beauté basi quoi merci na Jonathan qui vous na 10 ans mobali basinga bango bachombo pianga ni nero no na lula yo mugolo voilà cameraman na bisukala beauté danse bani santé bi wa makambo non na zebiso apprécier le maseno poko ozo mane na viso même à la tibi ndima kelba mon cher ou la tibi et monsieur yobi 15 au filmer souté oh comme maka mususu voilà merci na bande nyonso bazali ba wala na biso merci na Naomi Mbeya mwana mungala ya solo pourquoi pas na ma Esther mafuta balobi mwana mongo ya solo bukula lokondo Bukila Lokondo kanisa ya bi Bukila Lokondo bambote na yo depuis Bruxelles vraiment na lela bino ya trop pourquoi pas na maman bota problème que ni maman Jeannette Mbouyi ma vraie chérie tout na Bruxelles Londres partout non ma vraie chérie tout à Congo ya ngwana ça pesi no bamote ma vraie chérie bolingi biso et puis naïb sarabino bon s'abonner toujours bon s'abonner na Sarato la TV boko mambo benga biso ezala vraiment bien ba mbote na ngai na papa Jean papa Esther Jean depuis Ferrand kuna ba mbote na yo toyebika kati okomi Zambé le la bateli yo vraiment sali biso bien ngo komi merci na bande kona nyonso bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager vidéo et vous allez vraiment bien ngai na bino tokomona na bongo mbala ya sima mais ma récente pesino numéro 2 kuraya lufula kari confident pesa bali na téléphone na mosindo moni elanga ya kausa kandembe bo plus 243 97 20 44 237 plus 243 97 20 44 237 savez-vous que si tout le monde savait c'est ce que tout le monde dit sur tout le monde personne ne parlerait à personne. Voilà, merci et monsieur Rolanda Toroyeba IDPS uta wapi. Tazana bezo bandeko belé ba ba IDPS to so languna mona mboka internet to mona ni de père et de mère ya mwana. Bye. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez.
boumona ngai contrat na nga naza signé na Barça nga moko 10 ya équipe naza na bino Suisse ya Messi baya nyonso tu ya Barcelone ya monde entier o balinga femme no misobi na monde entier tous abonnés na Saratola TV bunde bomona contrat na ngai merci akende